Relèvement 2025 ezalaki bongo clôturé mokolo dimanche 16 février oyo avec impact ya kosala te noko na nga ndimelanga cœur du 11 12 13 14 15 mama na activité ezalaki bongo organisé awa na palais ya congrès ya Brazzaville bisika oyo wapi basali ya nzambe ya nguya bayebaki bongo na kodefile oyo bautaki bamboka ya ndenge na ndenge pona koya kote bana na nzambe établi pour conquérir mama na témoin ezalaki choisi epai ya pasteur Gustave Ambienje oyo azalaki otia cérémonie yango yoka communication na kumisi kolo pona bolingo na ye pona bolamu na ye pona fidélité na ye nzambe aza malamu nzambe aza monene nzambe aza bolingo mipepe telemaki bambongi telemaki tobongisi milulu oyo na condition moko ezalaki vraiment facilité mais tomoni vraiment que nzambe aza bolingo eloko soki okuti na nzambe tokoki kokanga nzambe asungi biso nyonso eleki na kimia eloko ya motu ya liboso ezali koloba milimo mpona nzambe kolo alobaki na nsima alobi tika sikoyo koloba bambisi nakomisi sikoyo pécheur d'homme et c'est notre âme yango la âme est belée près de 400 âmes 400 âmes to gagné pour na kolo wana etalisi eke mbongo totiaki eza ya pamba te kosunga tosungamaki na bato ebele ezalaki ya pamba te basali na nzambe bakangaki etonga na bango mpona kosunga mosala ya kolo oyo eza ya biso nyonso ezalaki ya pamba te tomoni mpe leson monene na mboka oyo ke bato baza kokola na bonzambe bitumbu tozalaki na yango badivision banini eza esu te bato basosole ke tobengami na tataka ye moko wana e mosala eza ya ye soki ndeko azosala tosungi soki mpe tosungi mpo royaume ekende liboso natondi na esengo mpe epesi sunga mokumba mpenza ya kosala ete milimo oyo tokozwa mpona kolo mpe bakokomisa bango ayekoli ya solo ya disciple asepeli komona bakobisa nzambe ainspiraki moi tobengaki nano du 12 au 16 nzambe alobi non matière ezali bato aza na soif ebele 6e jour wana ezalaka ya kokomisa ngai mais bate eza na 5 jours namoni batei nyonso bayaki bato basepeli na mateya basali na nzambe basepeli ntingo baza kozwa bapele baza kokomisa mosala oza basali na nzambe basali na ye donc ezalaki molimo soki atindaki biso mpe tomoni ndenge eleki toyei koregrete te ndenge tomoni makambo nyonso nzambe asali ngai nzambe abengi ngai mpo na banation ça vraiment en fait ça a toujours été ça ngai na motema na ngai na makanisi na ngai na talaka motu te esika ya uti biro na ngai naza na basud africain naza na gabonais naza na RDC naza na nzambe apesi nga apele eza ya banation mpe moto nzambe abengi ya banation aza moto oyo likambo soki ezali ata wapi etali couleur ya loposo te etali ekolo te RDC eza mboka oyo eza lipamboli mpona église soki tomoni na afrique awa kolonga banigéria Afrique du Sud, je pense que ça surtout RDC pour alimenter l'Afrique dans la salle. Donc, tant que RDC, Mboka, ils ont des problèmes, ils ont musique à côté et tout ça quand même. Et ça quand Mboka Moko na mobile, ils ont des batukaka quand ils ont na mobile ils ont entité Moko. Voilà makambo ebele ezalaka soki ebandi kuna soki alukeli te donc il faut pas tous akokola non eza awa te eza mosika te mpe bato bazomona ngo lokola filme eza filme te bazokufa basi baza kozala kosala makambo ya malamu te bana moke bafamille ekabwani oyebisi bapapa ake te mama ake te eza filme te eza c'est réel esa lokola mosali nzambe parfois nazalaka kimia makambo nyonso ezoleka oyo nzambe alakisaki biso
un jour avant. Et Nzambe même ayaki ko semaine moko après makambo ya peste ya Goma kamsu satana bomisaki mpona capitale Nzambe et donc Nzambe azoloba so Nzambe azolobela motu mpona mboka seke alingi motu wana azala intercesseur yango farde ya lise eza na direction yango croyant Nzambe akosala quelque chose l'église eza na 1667 rue Mathieu-Nazulu mosika te na préfecture na contre rai wana ekoti eza wana pembeni na butu kaka ebalami na orphelinat ya Mangai e wana na semaine lundi à vendredi 6h à 7h toza na culte ya ntongo mardi toza na culte ya famille jeudi toza na priere ya bato nyonso dimanche toza na baculte mibale wana tosangani sikoyo na sale eza mosika te na 3 martyrs pembeni na Papa Gaz 1697 toza na sale moko ya monene toza kosala 2 cultes toza na possibilité ya kosala 3 cultes soki ya Nzambe certainement tokoleka 3 cultes. Merci Peli, merci bonne mission na bino Nzambe. ezalaki na cérémonie ya clôture mokolo dimanche oyo bana na Nzambe tu basepelaki koyoka biloko ya moto oyo eutaki na lola.